Évêque Pascal Mukuna azalaki convoqué par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le 13 mai 2020. Akomaki donc na palais de justice à partir à midi lelo pe ayaki accompagné ba avocat na ye po a répondre na invitation oyo procureur apesaki. Pasteur Mukuna babengisi parce que Mami Chibola oyo aza veuve ya collaborateur na ye moko asi akufa apportaki plainte contre ye pour viol, pour menace et assassinat, pour séquestration ya ba documents oyo mobali na ye atikaki comme bien po na ye na mwana na ye. Mami Chibola fundaki pasteur ou évêque Pascal Mukuna parce que alobi po a remettre ye ba document aza ko menacer ye aboma ye aza ko obligé ye a coucher na ye po akoka kopesa ye ba document wana. Pe sima nango ye tango asedaki na ba makambo nyonso évêque Pascal Mukuna aza koyebisa ye évêque apesi kaka ba documenté mais pona mwana mwasi wana évêque muta publié lisusu sur ba réseaux sociaux ba vidéo nyonso ya sextape oyo ebimaki. Fille wana alobi dignité na ye eza bafoué akosi ye apesi ye documenté mais abimi na ye yango ake kofunda ye na justice. Donc Pascal Mukuna azwaki convocation s'est présenté lelo à kotina ba avocat na ye mais tomoni que ba avocat ba bimi na tango toza kosolola na bino ba avocat ba bimi mais évêque Pascal Mukuna abimi te atikali na kati ya parquet. Mais dans l'entretemps tomoni libanda motuka moko oyo ememaka bato yokaka bango na parquet vers prison eye etelemi liboso ya parquet. Toloba nini? Évêque Pascal Mukuna aza kokende prison ya Makala to eza kaka coïncidence? Yango tosaleli bino flash oyo po biso nyonso tozala na attente pe tolanda suite. Est-ce que kozala ndenge ya Vital Kamerhe ezalaki après audition bamemi ye mbala moko ou ekozala ndenge nini? Totiki bino na suspense mais jeep oyo ememaka baprisonnier eza wana eza kozela biso pe toza kozela suite ya likambo. Évêque Pascal Mukuna azalaki convoqué par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le 13 mai 2020. Akomaki donc na palais de justice à partir à midi lelo pe ayaki accompagné ba avocat na ye po a répondre na invitation oyo procureur apesaki. Pasteur Mukuna babengisi parce que Mami Chibola oyo aza veuve ya collaborateur na ye moko asi akufa apportaki plainte contre ye pour viol, pour menace et assassinat, pour séquestration ya ba documents oyo mobali na ye atikaki comme bien po na ye na mwana na ye. Mami Chibola fundaki pasteur ou évêque Pascal Mukuna parce que alobi po a remettre ye ba document aza ko menacer ye aboma ye aza ko obligé ye a coucher na ye po akoka kopesa ye ba document wana. Pe sima nango ye tango asedaki na ba makambo nyonso évêque Pascal Mukuna aza koyebisa ye évêque apesi kaka ba documenté mais pona mwana mwasi wana évêque muta publié lisusu
sur ba réseaux sociaux ba video nyonso ya sextap oyo ebimaki. Fille wana alobi dignité na ye eza bafoué, akosi ye apesi ye documenté, mais abimi na ye yango ake kofunda ye na justice. Donc Pascal Mukuna azwaki convocation, a se présenté lelo akoti na ba avocat na ye, mais tomoni que ba avocat babimi na tango toza kosolola na bino ba avocat babimi, mais évêque Pascal Mukuna abimi te, atikali na kati ya parquet. Mais dans l'entretemps tomoni libanda motuka moko oyo ememaka bato yokaka bango na parquet vers prison, eye etelemi liboso ya parquet. Toloba nini? Évêque Pascal Mukuna aza kokende prison ya Makala to eza kaka coïncidence? Yango tosaleli bino flash oyo po biso nyonso tozala na attente pe tolanda suite. Est-ce que kozala ndenge ya Vital Kamerhe ezalaki après audition bamemi ye mbala moko ou ekozala ndenge nini? Totiki bino na suspense, mais jeep oyo ememaka baprisonnier eza wana, eza kozela biso pe toza kozela suite ya likambo.
tafuta timinu ye Mungu asema ni mfua